Boutique Bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique Bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijoux d'or. Boutique Bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mukula lelo ngandi kola bino ya mwasi na kombo ya Bijoux d'or. Lelo mama Bijoux d'or na sepelika apona koya kosaila bino mwa émission oyo parce que lobi na tia kieloko moko na chaîne histoire ya notre star na kombo ya Fally Ipupa na mama moko boye na kombo ya Ikoko. Mama wana Ikoko abimika kalobike ye abota na Fally Ipupa ba mapasa misatu moko akufa batikala mibale. Ngala sali na nga émission kade na lobaka ngala zala wala te pona ko juger batu et puis likambo na yebite na kota te parce que na yebite. Mais na sali na nga émission kaka ba propos ya mama wana ndenge na talaki na ndenge ba ko loba na sepelaki na sala mo émission o na salaki na kota ke na chaîne pona kopesa mo point de vue na ngai parce que tomoni mingi toyoki mingi donc ba makambo mingi ba réseaux sociaux tonzima angote mais ezasko na bande ko moko boye ya ba congolais ba benginga soki 3 personnes mobimba ba benginga pona ko yebisanga mama Bijoux oh makambo wana eza ya solo mama Bijoux il faut pas ko sala ba vidéo kokotela ba musicien na biso ba mboka ba paya ba kende ko sala ba bêtises eza ya solo Fally Ipupa akende ka ko se présenter pona ko sala test. Mara kuta bambinga on a commentaire mais je sais pas commentaire voilà ce que ezali de konanga congolais ou bien mutu mususu commentaire ba commentaire wana na tiki mais o ba benga nga pesa na téléphone pour na koyebisanga na mege ko sala un peu échange mukena bango mais to se comprendre quitter parce que nga na pesa ki point de vue nanga pona nazala quitter et puis makambo bongo tonzima na biso ngo lisusu te en tout cas vidéo na ko sala pona ko mekaka ko solo la na bandeko nanga ba congolais parce que na yebi ke bino boko yokanga pona ko meka ko talisa makambu na biso o biso to sala na mokili oyo il faut to yeba ko se soutenir ata to sala ba problème oya biso moko mais soki mutu ekolo mususu ye en tout cas to yeba neni ya ko défendre bandeko na biso ezala vraiment malamu na mutu nyonso to kokuta la kana video na ngata msupo na mbala liboso ngala za mama Bijoux na beta masolo na pesa mingi ba conseil mama Bijoux ta ba na sala ba recette donc na sala ba publicité ndé na sala publicité à maison de passage na biso ya auberge na biso o eza na kid na matonge na Irebu A37 soko lingo ke na yo congé en tout cas adresse sala na oka moko na matonge. Ça benga mama Bijoux ça la réservation à place na ya kolala kozala jamais dessus tozana ba chambre tozana ba appartement ya chambre salon cuisine tozana ba appartement ya 2 chambres salon cuisine chambre wana ezana chambre à pamba ezana lit à 2 personnes frigo ezana 4 télévision ezana 4 ezana climatiseur douche debout ya bien. Donc chambre na biso to e bandi na ezana $15 soko yeko wume la partir ba 3 mois en tout cas to kitsa on a $10 tozana la chambre salon cuisine ezalaka ya 35 ya 40 voire même des chambres ezana ba $50. Donc mama Bijoux lobi benganga pour ça la réservation à place na yo okozala jamais desi tozana ba place mingi te mais toza ko construire donc mama Bijoux kande na lobaka kala donc projet na biso c'est pas projet ya ba 16 chambres mais pour le moment toza nango 7 mais toza na nous tozo construire kaka mais ba parti ou ici là ba tubayaka benganga parce que pas na biso tozala toujours plein. Si pour s'abonner à la vidéo activité mama Bijoux dans un besoin un plus na yo s'abonner la vidéo activité fina cloche la notification vidéo ko tuna banda ko tia e comme la kayo na facilité ni en ce moment Bijoux dans lobby j'aime na yo commentaire na yo ya bien ne mama Bijoux dans azana ngo besoin donc parce que mutu ya mutu ya ka pona couper ça point de vue na ye Fally Ipupa c'est notre star
Fally Ipupa c'est notre famille. Netinga bena oloba Fally Ipupa aza frère nanga parce que biso surtout to uti côté moko na ba bandal. Donc ba Fally Ipupa ala to monana depuis to zaki bana mike ti azui lupemba na ye asali musala na ya musique o mokili mobima ndimi c'est mon frère. C'est pas sali mabe na ya oloba ke oui Fally Ipupa asali mabe mais pour vraiment nanga na yo mutozo talanga en tout cas to yebité parce que tango alinga ki mwana mwasi wana obe tango balinga la kangana yo tozala kité nazo banda kotela bino na nu vidéo moko on a tiaki na nazo banda kotela bino na nu vidéo moko on dirait vidéo na ye wa bandaki ke na ye Fally Ipupa nazo ko adresser na yo kala mi était na ko publier yo na réseaux sociaux donc ozo bino moko bo yo ka vidéo wana après Mama Bijou D'or azongi la bino. Fally Ipupa, c'est toi qui je m'adresse. À bientôt, je vais te publier les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Fally Ipupa, c'est toi qui je m'adresse. À bientôt, je vais te publier les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Fally Ipupa, c'est toi qui je m'adresse. À bientôt, je vais te publier les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Fally Ipupa, c'est toi qui je m'adresse. À bientôt, je vais te publier les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Fally Ipupa, c'est toi qui je m'adresse. À bientôt, je vais te publier les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Fally Ipupa. Oui, bande kolanga bino moko boyoki mama wana na kombo Ikoko. Bino moko boyoki attention na ye parce que tant que ça la vidéo wana moi comme je pense et pourquoi c'est la première vidéo na à Salaki. Mais vidéo ne panza ni na taki on a réseaux sociaux. Donc alobi nazako s'adresser na yo. Donc nako ya ko publier na réseaux sociaux ya ko publier nini ba makabo komi koloba ou bien azala ba biloko na ba époque wana azalaki na ba biloko Fally Ipupa bomba la katikati ya portable na etina lelo azozela a publier place wana penza vraiment na comprendre té mais eloko wala vraiment elo na lingi ka ko yebisa na communauté na biso donc Congo toza famille ezala muluba mungala mukongo biso tout toza ba famille so tokutani na place moko boye toza peut-être congolais tam susuna togolais Congolais yeba nan ko se atande ko no azana tort to yeba nan ko zwana nu pa ya bande ko na biso to yeba nan ko zwana nu pa ya ko défendre mutu na biso après tant to défendre ye tellement le quoi eza dans les réseaux sociaux eza dans le tribunal te moya ko pesa ye sous tort avec ko za te même mutu am ça analyse na modèle na ye to tant to bima na TV to mekana ko pesa ka bande ko na biso ba raison na ba place moko boye o to kutani ta mususu na ba paya e ko sala malamu makasi neti bande ko o bomeki ko benga ngai na privé pona ko yebisa Mama Bijou eza ya solo Mama Bijou en tout cas ngai vraiment nazoloba soki bino boyebi ke eza ya solo parce que peut-être bozalaki na bango mais nga tellement nazalaki na bango te et puis komona makambo oyo nazomona oyo na yoki ya bouti koyoka ndenge ndeko wana lobi ye moko mona mwasi wana akopublier donc akopublier nini bozomona ngai pona nga nazomona ke eza eloko moko eza déjà ezali nini moko monté pona Fally Ipupa mais batu wana nde basali vraiment nini na bango malamu te. Il fallait pas voir moi si moko boye aza mwa nzunzu moi si moko boye amisala wa mibwa kama batu banga bandi balobi moi moi si oyo oui ekoki kozana ya solo parce que modèle na ye ekoki ozapi moi ça Fally parce que biso surtout toyebi modèle nini genre nini ya basi ya Fally alingaka toyebi ki Fally alinga basi mike milai batolo toyebi yango il fallait pas zola biso moi si moko boye tungai tolo ba ke oui ekoki nango kozala ya solo. Nazoti la bino disu vidéo mususu et puis nazongela bino pona ko sala kaka analyse selon maloba oyo ye alobi. Et tu es père de mes enfants. Tu me connais bien, moi aussi je te connais bien. On a souffert à Cotonou jusqu'à... C'est pas moi qui te compagne, tu vas dans ton pas pour payer mes friandises pour aller au Congo à Kinshasa. Je sais bien que tu connais. Ces 3 jumeaux, c'est triplé. Un mois, il reste 2. Jusqu'à 23 ans maintenant, les enfants ont 23 ans. Comment je vis avec les enfants, tu ne savais pas.
Cameroun. Je ne pense même pas qu'il fallait aux alentours à 23 ans. Je ne pense pas. Je connais les gars bien. Tu le connais très bien. Très bien. Donc, ça, tu ne penses pas que Fali a aux alentours à 23 ans? Donc, débat coûte sur. Notre sœur na kombo ya Ikoko makambu alobi na Fali Poupa basouffra na Cotonou. Yena notre star na kombo ya Fali Poupa abande kotika Fali Poupa na asomba ba marchandise pour tinda na Congo. Bande ko oboyebi Fali Poupa. Est-ce que Fali Poupa sala ba business na Cotonou parce que ça ba biloko o ba tunaye peut-être ba proche na ba koki koyeba. Est-ce que Fali Poupa sala ba business na Cotonou abana ko ke ko somba biloko na Cotonou tinda na Congo? Point d'interrogation parce que nga mama bijou dona yebite que Fali Poupa sala commerce. Nga na yebika ka azana e musicien, azana e star, mais ya ko sala commerce en tout cas zamba la liboso na yo ki pa ya notre star. Donc ce qui Fali Poupa sala asala commerce na nzela wana ya Cotonou. Biso surtout tokoki koloba point d'interrogation. Mais na miso abatu boye, en tout cas nga na ko boya na nga yango parce que c'est mon frère. Hein? Donc tokoki kozwa Fali Poupa te kozwa e ko tche na mutala ka devant ba étranger pour na ko tumba e ko simba te. Donc toyebaka vraiment nga na e ko sala ka moi vidéo oyo mukie pour na ko tchela bino ka moi 3 extraits ya notre c'est malgré biso tozaba na nzambe tozali biso tozaba na nzambe tozaba ndeko mais nzambe ye moko yebi pourquoi kabola ba nationalité là donc il faut baloba ya yo donc il faut comme ça la makasi ko défendre dans nous mutu o yaza ya yo neti Fali Poupa na mama wana c'est balobi batia bango surtout mi balenga na kozwa na nga part ya Fali Poupa parce que c'est mon frère mais côté la penza boy en tout cas ezo bima nango penza ke eza nango makambu ya lokuta sikoyo bato bayebi Fali Poupa nde bakoyeba Fali Poupa bande ko kene commerce na Cotonou Fali Poupa seri mo bande ko tinda biloko ba marchandise ateka e utaka Cotonou bande ko sala ena mona mosi oyo e utaka Cotonou ekende ke Congo nyoso tout point d'interrogation so Fali Poupa sala commerce Mama Bijou do ayebite. Conseil Mama Bijou do ninga la pesa bino ke to mekana ko soutenir surtout ba oyo ya biso et puis ba star ya mboka la biso to meka ko pesa ba ngo pe valeur. Hein parce que na moni bande ko mingi o to sala na bango même musala en tout cas baza ba sepelité baza dessus comme Mama Bijou na ba propos ya makambu ya mona mwasi ceux qui paient les alliés derrière wana ezana ndeko moko boye o ya congolais o azo sala makambu bongo nga comme conseil na yiko pesa yo ndeko nga o sala na yo le côté parce que ba musicien na biso ba sala bango ba chantage ya modèle tout basala bo ba chantage ya modèle tout yango ndete ke mteko ki osala ke kwesa Fali Poupa na tieli bino lisusu video ya suka o nga na yaki ko répondre mama oyo na nenga se présenter kaka pona kombo na ye parce que ça batu mingi ba moni yango te eza pe na video suivi na zo tiela bino video wana et puis na tieli bino monda mundenge na répondre ki ye ka mukine ti ko sala ba jeu mais na zui ba retour batu ba benga pona ko yebisanga natika boye Fali Poupa donc abota ba mapasa ya solo sikoyo nanga na yo tozala te comment to kokonzi ba makamba Fali Poupa abota ba mapasa solo mais bana bazama mapambo lia nzambe mwana ya 23 ans ndenge toyoki a 23 ans sikoyo 23 ans c'est kaza ba mikolo ya bana ya Fali Poupa mususu donc bana na ya liboso ya ba mapasa wow gloire à Dieu mais batu bande komi balobi ke Fali Poupa kende ko sala test ade ba kende ko sala test avant d'abord na quelque chose pour quelque chose la test na mobile c'est que vous avez qui moi na mobile bon c'est Fali Poupa yebine yete encore ça la carte test ka pamba moi na moi la peta msuna vina yebeta msa mona na pe Fali Poupa te ba makambo eze ebele na mokili so ki pesa ya solo ezaka makambo ya Fali Poupa eza makambo Mama Bijou te nazoti la bino moi ndenge ndeko na se présenter ki lisusu na mwandambo ya video moko ya mukie na sala ki ka mukie lobby après nazongela bino poto sukisa émission ya lelo merci. C'est moi à Coco. Je mets des jumeaux. Je t'attends quand on va faire test ADN. Fali Poupa. C'est moi à Coco. Je mets des jumeaux. Je t'attends quand on va faire test ADN. Fali Poupa. C'est moi à Coco. Je suis mère des jumeaux. Je t'attends pour aller faire le test de ADN. Fali Poupa, c'est moi à Coco, je t'attends pour aller faire ce qui teste ADN. Donc, ce qu'on Fali Poupa mutako yeba, ce qui a yebi moi la moi oyo
Attends, on connaît la test et ADN à la TVT qui n'a que la test à ADN. Ce qui a été moi la si oh yo mo mta revendre lobby oh. En tout cas, na ça qui na moi la si mo na bamboka mo a déclaré que na botanaye en tout cas koko ça la PMP hein donc intéressant na mekala ko luka moi la si wana peut-être mais ce qui a yebiete atikala ko sala commerce na banzira wana Cotonou te atikala ko bimana yete a ça la test PT parce que donc star ba mona ba kambo ebele donc ndenge zana ko za pe utiliser par mutu mutokolo bana ezwambongo oyo sale la famille nani fali pour patam sous chantage siko ba chantage abo siko ba chantage bon pamba donc tozo vivre na mokili tozala déjà prêt à makambo ebele chantage ko sale langa oyo ko ningisanga c'est que peut-être na yebi yango soki na yebi yango te équilibre ko zala. So na yebi yango te o mama bijo lo baba lo baona mabalo baona mabe me ekuta mila yo te ata bolobi. So na yebi ki naza innocent. Waya. So ki na yebi ki nyoso to bozo lo beza mama lokuta na olia na komela kitoko. Et bibino bo continuer ka ko lo bati boko lemba. Donc ezala ngomba la liboso te ba makambo bongo ebima surtout ba vedette bakuta na makambo ebele. Babambela ba on babasi ya kobambela babambela ba on bana ya kobambela soki abimaki na ye na yote en tout cas to lobby hein parce qu'il attaque tout zemi ya Maria donc soki abimaki na yote attaque lobby au moins que soki bozaki monsta mobali peut-être wana nde fali pour performer ekoki ko pousser akeli ko luka mona mosi oyo basala ba test mais soki babima te donc nyoso twana elo te siko mama bijwa lobby na nyoso twana nangana yo to ebi vérité yemoko fali pupa vérité na bato batambola na fali pupa bakoki koyeba ki c'est moto ndo kena Cotonou mwana mosi wana to mona ye fali pupa tinda ba marchandise et que zongi ba onde bakoyeba mais mama bijou za la pembe na fali pupa te donc vraiment ça sert à rien nga sur la série vidéo nanga on ba ki mama bubenga nga webisa mama bijou ya solo nga na oyoka nga na yokio mais oyelinga preuve te ke za solo tapo oyelinga preuve ngala za l'état te biso to sala na biso ka ba analyse et puis les sous nini ezala ba makambu mususu ebimaka ta mususu moi album mo beneti ngeza ndeko mo abenga bi mama bijou pona nini ezala ka bongo siko kofi lokola bimisi soki album na ye yango ba luki actualité wana OK egepe kozala yango egepe kozala yango ba mo ba le bitika to sala dans l'actualité mo we pona to boma ta mususu promotion ta mususu ya musique ya musique mo robot et koki na mpe kozela parce que tout makambo surtout na mokilo e salama nga mo pe na kondi na bi bon na sa na ngelo mo be batu boya bolo baboye e salama nango na yebi ke ezala ngo bongo te nga mo na sali bongo pona yebi ke kombo na ngata na sala ngo ko sali e ko beba nango te batu ba lobela ngo ba lobela ba e sili nango kombo fali pour jamais ko kufa likola likambo hein biso mo to message na biso ka soka actualité mo ebimi boye mo to bimisi ale mutu mo bimisi mususu pona ko kene ko ya ko fini ka mususu to zaki na actualité ya makasi ya notre frère na kombo ya Mike Kalambai auti ko beta soki na stade de martyr batu ba kufi to bandika likambo ba likambo Karine Mokonzi ekoti Karine Mokonzi bazonga na soki na Jimmy soki Belau ekoti e bomi information ya liboso to zaki na information ya liboso ekufi mutakipe lisu makambo ya o batu ba kufa ki na stade de martyr te donc kilango etambola ka bongo pona ko boma ba information pona ko boma tam susu ba nouvelle ou ba information ba ninga mutokoki ko sala bi bon loka mikolo bazo lobelelo kwa boyo mikolo loka ba otanga kate tikanga mo na sala boye pona batu ba tanga ka siko ya biso nini na kati wana donc vraiment je suis désolé mama bijou do na lobby ngala komelela fali pour pambondo te na konzima pété parce que nazaki na bango te mais loko ka na ko ba komona boye ezale uti côté ya yemoko fali ezala côté ya batu mususu komona boye ezana ngo histoire montée ezana ngo histoire montée bino mo boyoke bandeli na osala bongo après na koya ko soki na koya soki ko publier yo na réseaux sociaux mais vidéo ngo suka kote ko na réseaux sociaux abande ko dresser na nani est-ce que tindela kengo fali pour na privé lo biso ko meki soko o réagir tenga na osala be non abande ke on bala mo na réseaux sociaux donc et puis batumi bakanza ke réseaux sociaux neza place ayo kata makambu non réseaux sociaux kata makambu te et puis chantage boko sala mutu na chantage lelo bobandi lelo lobby information mususu boya et puis
et neutraliser au bobandaki mais ça na mokili ezotambola bongo ezotambola bongo ba solide donc eza la bato baza ba nerf solide soko za nerf solide te na kati ya réseaux sociaux ko ya ko lukelo côté lokola fali pour baza star c'est que ba nerf na eza solide quel que soit likambo ekoki koyela fali pour pas apaiser parce que akuta na makambo minene akuta na makambo susu ki etamu ba pesi yo mutozo talanga en tout cas le bola mukate amona makambo minene ba signa makambo minene otamu susu ke donc succès na ewana po azwa ngota mususu asala ba makambo minene donc déjà makambo minene o ya sala babilora mike boy fali pour pas peser encore amona ngolo loko teta musuku te information e koma ki abibotikanga ki peut-être donc toyeba ko se soutenir balobaka ya yo eza likambo ya kati ndako na biso fali pour pas abzala mabe eza makambo ya ba congolais na ba congolaise toyeba ko soutenir notre star parce que aza ya biso. Donc, ce qui m'a moi si wana azana problème a fali pupa asala makasi afuta biye na ye akende da Congo aluka justice ya Congo akende kofunda ye ko porter fali pupa plainte et puis bango mo ba bandeli ba bengisa fali pupa réseaux sociaux ko sala ye eloko ata mukete akende Congo akende kofunda fali pupa na Congo. Ata na mboka na bango so bazala ba Interpol afunda ye na justice ya mboka na bango balukela ye fali pupa na réseaux sociaux elote réseaux sociaux ezaka tribunal te to komisa aka message mais eza tribunal te et puis mukonzi moko te ya Congo ozala yoki makaba bon pa bengisi fali pupa na likamni so yo mo fungoli dossier na ote mukonzi moko te ko bengisa fali pupa po yo lobi bongo ali mukonzi abengisi fali pupa to bengisi ayaka ko samba jamais ye moko ifa fungola dossier za na mboka na bango kuna ezala na Congo akendo funda fali pupa aluka fali pupa na ndenge moko ya malamu par rapport mwana tsuka mu ya mwana tsuka we ya jibe piala esungaki parce que bango surtout baza ba congolais bango surtout baza ba congolais aleli na banini ekomeli jibe mpiana rapide akei ko luka ba colonel soki mimi aluki banani akende ki quand même kofunda soka lobaki na réseaux sociaux yemo bo dans les vite ba konzola pe bangai ba yoka na ba bangai ba bete kara mais sala ki pa akei kofunda ye yangala il paraît solution monana eza vraiment tribunal te to pesa na biso to commissaire na biso ka ba benga ngoni ba information mais soki mutu lobby na ye soki asa message na makambo ata o lobby etali bino yo moko ka mutu oyeba parce que ba marsola on échangeara nango lelo to lobby afali pour to ebite lobby soki ozala ya nani donc na lingi bino mingi botala ba publicité na biso ozala besoin que des congés na kin maison de passage na biso to benga on a kombo ya auberge bidor eza na matonge na iribu a 37 mama bijo lobby à partir $15 à pamba aux 8 places na ya kolala et puis au sala séjour na yo zupa ota ba publicité et puis nazo zela appel na yo merci. Bonjour la famille, Maman Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezala kana matonge na iribu a 37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozo talanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kin. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko na matonge na iribu a 37 benganga ozwa place na ya kolala sino okorate mama Bijou lobby et pas la biso tozala toujours plein appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour so ko futa na Europe ko futa na euro so ko futa na Congo ko futa na dollar mama Bijou lobby o ya $15 wana so ko yeko umela à partir de 3 mois tozara on a $10 Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou lobby. Merci d'avoir opé sa confiance vous allez kaka toujours là pour la sa numéro à téléphone ngepa ya batu. Maman Bijou lobby il fait la force. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wada pour na ba séjour na bino botala ndenge Maman Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine zozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oh Maman Bijou lobaka chambre ya pamba
chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama bijou alobi ko banga te, mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya ko wumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama bijou akanisi bino na nyonso, toza na ba coton-tige, toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo za na poto. Contactez mama bijou na